Mais à bon côté. Ça n'a pas chanté, en tout cas, je dis, mon Dieu me pardonne. Et je le dis à que, même si Congolais, il n'y a pas, n'a bon côté. En tout cas, place, ça ne pas l'immisanga. Mais aussi, il y a comme un cardinal. En tout cas, pardon, papa. Mais c'est pas le coup comme un cardinal. Donc, tu m'as dit que quand même qu'il y a un bon comme un cardinal. Pour cela, comme il y a comme un papa, il y a un papa. Mais ce qu'on comme papa. Ici, quand on a un bon en tant que papa, na senga en tout cas, tu as place. Pour soit tranquille, papa comme il c'est pas possible. Alors, nous, on est même kuna ba c'est pas possible. Sinon, va bien. Yo, na makamyon se oka kuna. Ozana busembute. OK. Donc, yo longwa. OK. En tout cas, le ba Dieu merci. Donc, on a ba carte yeme. Akoto ngisabango na vérité des yeux. S'il y a bateau bazo benganga. Na préféré na kufa na vérité na motema. Na secret no na motema. Na kolobate. Mais ce qui yo yebi liwana nga. Sache que okulandanga. Siko, mobali nanga yebisanga tubelaki asalaki nini? Azalaka ndoki. So mobali nanga azalaka ndoki. Donc muku na zape ndoki. So mobali nanga azalaki nganga. Donc parce que mobali nanga ne muto asimbaki nzungu ya seka. Ça veut dire ezan nzungu muku na donc chef na ye muku na. Donc bango na muku na baza bandoki. Ce qui mobali nanga azalaki na ki ça veut dire que utaki pas chef na ye. Donc bango na muku na bango na so azalaki na kisi. Ce qui mobile nanga atubela, ce qui atubela bilo ça veut dire que atubela buzoba babando sala na mukuna. Parce que na mowe ya batu question na me repose en petit na ndenga kufa loba ko tikala ko bimisa secret ya mukuna te. Siko yo zo lingwe expliquer biso ke quatre vérités, nazo biso nazo expliquer quatre vérités. Oui, mobile nanga mutu abimisa ka prophétie ya mwasi ya mukuna ya Afrique du Sud po baka bwana. Na betela ki bino li solo na yebisa ka bino ndenge zalaka. Ngana ibisaka bino ke mwasi wana ya bandal mwasi wa ya Afrique du Sud o baboya ipa mukuna po baboya na te bazalaka bazana wileri mukuna zongisa ye bazalaka na wileri wana ndaku moko mwasi wana ya Afrique du Sud bino bokanisa ke bakabona na mukuna bakabona te bazongana bazalaka na bango. OK, tango mwasi wana mwasi ya balaka epa na ye oyo mwasi wazane na ndako azaka secrétaire ya mukuna batu nyonso na église bayebaki ke mwasi wana azalaka likangu ya mobali nanga. Parce que mobali nanga ne mutu abandaki ko gérer makambo nyonso tout ya mukuna pour que mwasi ni anda ko ayeba li solo te. C'est pour cela ndo mona lataka kazaka wana yake o jaza mwasi na ye. Yo mama yo non grande dame. Nebi ke ba okatelo place peut-être ozawa nozo yo kana zo peso explication parce que ozana posa na peso explication. Ya libala ya mukuna na mwasi na Afrique du Sud ndenge kufaka. Oja mwasi na zana ndako zalaka mwasi ya mundele moko na boulevard. Babota na mundele wana bana mibale. Mwasi wana akomina zemi. Balongola bazemi mingi na mukuna. Mwasi a décidé lobi oyo zemi chaque cette fois na kobota te. Na kolongola te na kobota. Mwasi abandi buzoba. Mwasi bazoela kienda kuna ma campagne. Odi abando vanda na ma campagne. Ndemu kuna yako sala nyonso azi mwasi na ina bana tindi bango na Afrique du Sud. Ezalaki place yake a dégager ye pour luka eloko nini ya kokosela ye pour que azongisa o na ndako oya komaki na zemi bozoyoka mukuna na mwasi wana bazalaka na mwana wana ya munene bomona kawana ya asa akoli wana asala mwana ya mukuna no babota kinaye avant babala na libanda. Du coup tango atini mwasi na Afrique du Sud baya ko luka eloko akosala mukuna proposer mobali nanga abisemi obimisa prophétie olobake mwasi wana abimaka na professeur na ye. Bazui professeur wana bafuti ye mbongo. Bakosi ke abanda kolakisa ye bakuri ya anglais. Mwasi pa yebi ke bazo lakisa ye bakuri ya anglais. Mais professeur ayaki na ye mission ya mukuna na question na me réponse en pe na mobali nanga. Pour que basimbisa mwasi na ye touche bakosa ke asali ekobo pour que azo oja cha oja na ndako. Abala oja. Ndo moneki plan na bango esimbi. Nde ya yebisi mobali nanga ke yo bimisa prophétie en plein air. Mobali la siko azalaki chef na ye, azalaki na droit koyoka chef na ye. Muko nazalaki chef ya mobali nanga, azalaki na droit koyoka ye. Abimisa le prophétie bimisa bisa batuke mwasi wana asalaki ko boy. Ayebisa batu église bobimbele mais comme nga nazalaki na kati na yebi vérité, na tikala nanga nye na kanga munoko.
parce que tu as dit que autorité yo ko zala na président de azawana président azali kolo ayebisi premier ministre lika premier ministre aboya on dit moi président ayebisi non premier ministre ko sala président ayebisi tant muko na sengi mobali na ngai ya sala yango abimisa prophétie ye pa ko boya ya chef na ye abimisi prophétie ba to aseka so boza ba témoin boyi makambo na zolo ba keza ya solo abimisa prophétie en plein air na église yo grand dame na zo expliquer vérité abimisa prophétie wana exact eza ya solo eza ki pla esalamaki nga na yebi pla wana parce que mobile nanga abandaki obombela nga elo côté na yebaki makambo no stundenge elekaka oui eza chef na azalaki chef na ye muku na zaki chef mobile nanga zaki na loba te à part muku na parce que ezalaki à part muku na ezalaki mobile nanga nda bando contrôler toute l'église ya seka ya RDC wana mobibe ezalaki ye côté mabonza mobile nanga nde mutu abando gérer biloko nyonso tout babandana muku na bango babandana muku na kala babanda église wana ensemble na ye ko mobile nanga atanga kate ayebaka otanga bible te muku na former côté ya prophétie comme yo yebi kotanga te tikanga nde na yebi kotanga na tanga bible yo kende kota prophétie nde basala muziki na bango bongo o bino bakomo benga lesusu eza ndako nzambe eza église wana eza muziki ya mobile nanga basala kana mukuna botika distraction botika kodisera batu yo grand dame ozoyo kana zo expliquer parce que olingo kosa batu ke yebi prophétie ebima non mobile nanga nazo simango que cela me repose en paix abimisa prophétie wana so batu aseka bazawa bako confirmer que makambo nazolo ba eza ya solo abimisa ngo pe en plein église abimisa ka prophétie wana ke mwasi ya papa asali ekwa bokuna na minute oyo bazali susu na papa te ezalaki na église ezalaki teke ebatami bakendo solo na ndako non mais tant basalaki plan na bango ezalaki kobatama parce que pression à moi c'est à libanda et les kaki pour le baki trop c'est trop a commis bimisa c'est pour cela nde mukuna bangi basali plan na bango wana bazui oja ale bazui ya fixed ndio muni ya gozo ode bakitsa ode abota mwana na tuna kabino ke botala mukuna age babalana kina oja na mwana mobali ya munene wana azana age nini bino batu bolinga vérité te parce que makamususu na boya kana koloba na ngango siko mwasi o grande dame o mwasi salité mabindi ya mukuna oyo azoya kolobuza bake mobile na yo aloba vérité atubela comme mobile nga avoir kufa non so mobile nga zaki na kisi do mukuna za na kisi so mobile nga zaki ndoki do mukuna za pendoki parce que ezalaki elie do lisu ya mukuna ezalaki mobile nanga ata soki ake poto asali combien de mois azana confiance que mobile nanga azali tango ndimi mutu a préféré ebisi mutu ke na préféré na kufa na secret na yo andima ayebisa vérité ke na préféré na kufa na secret na yo na koloba yango te mais ceux qui oyebi liwa nanga okotikala te oyebi kazalaki fidèle a ndenge nini donc mobile nanga azalaki fidèle omoni mobile nanga no ata oyo koyebisa ke omoni même so azalaki azana bomoi na yebisa ke basalanga makambo wana pa Balthazar alinga ndima te alinga préféré botapoter pardon botapoter ba signaler live s'il te plaît botapoter alinga ki ayebisa alinga préféré omoni ye so bache ye ngai bache ki mobile nanga ngai na mukuna a préféré mukuna podano na mona mutu azalaka fidèle et pas mukuna lokola mobile nanga te donc mobile nanga so ayebisi mukuna likambo inde oyo loko mukuna kosala akoboya te bino bato aseka bozo yokanga nakosi siko boya kofinga nga na raisonner mukuna loba nanga ke ta mobile nanga azalaki na bomoi alingaki nga lokola liwa azalaki liboma nanga il fallait découvrir kati nanga pourquoi mobile alingaki nga bongo c'est pour cela nde omoni asalaki nga makambo wana mais muto ya sali mabe tolo bana to chana no yanga mupanzi bino babike mukuna viola mwana mobile nanga bobi ke mukuna azona mwana mobile nanga mwana kutuma na époque mwana azaka na 14 ans mukuna zoye po mobile nanga azaki na bana ne mususu abota na mwasi ne mususu bobi ke mukuna zoye tango bana wana baloba ke no menacer ba funde pa molir apesa bango mbongo po baloba te
Ata bino bolobaka, ata bino bofinga mwana moninga wana, ata so boche yanga na mabe. Mais bondima ke mobile nanga préféra kufa na secret ya muku na boya koloba. Mais tant mobile nanga akeba kundi ye, muku na préféra zo mwana ya mobile nanga komisa ye mwasi na ye. Mwana ya 14 ans. Na kotanga kombo na yete parce que aza mwasi déjà sabali aza ipana na mobile na ye. A préféra zo mwana wana. Mais moninga akufaki na secret na ye aboyi koloba. Chiko tango boya après boya kapé mwasi oyo na kokomelo impoli na réseaux sociaux mwasi oyo. Na kozaba pasi nyonso na mwana na mokili. Qui veut voir na tikala na bomwana nyonso tu na kolati so mwana nzoto lokole lamba. Tala, pe ceux qui olongoli filtre wa mwasi te. Oza mwasi te. Continuez. La vidéo oyo, allez vous informer. Mukuna tanga yoka. Tango veka yoki, mobile no va kufa tubela. Tango veka Mukuna. Chiko ko sabatu. Yebisa batu vrai ke ata mobile langa azate ngate mwe vivant nazali. Yebisa batu vrai ke omoni batu bazana ignorance. Bo tapoter s'il te plaît, bo tapoter ba signaler live, bo tapoter. Yebisa batu vérité ke yondo yebisaka mobali nanga mondo fe aloba vérité aloba ke moi sino Afrique du Sud asali ekobo na professeur obino bo futa mbongo yebisa batu vérité parce que batu bazana ignorance bazo yebate tala na ndenge moi chazo linga kwa sa batu ke muko na eko yeba vérité nini mukolo mobali nanga ya nosa message wana bato aseka bozawa muko na lela na église bande kuna bobo mona grandeur ya kindoki muto alela liboso mobali nanga lela na église mama osali biso boyo pona nini apesi message wana ye moko pe bandi olela bato aseka ata na ndenga kuzu boko komata mwa commentaire moko so nazo kosa Boko komata na commentaire moko mukolo ba annonsaka message wana. Bolo ba nane ngwa lela te na église wana. Po muto aliboso alela ki ezaki mobile nanga ye moko muto abimisa ki message wana. Abandi kolela ye moko pe mukuna bandi kolela. Chiko moi so zolinga ya ko sabino ke nazana vérité. Oui, robe. Nine si la kate. Koro, nine si la kate. Encore, comment on opena? Zelana na bloqué yo. Koro, nine si la kate. Boke no ebisa grande dame ke, eloko nine si la kate. Ebisa bino. Parce que yende muto e ko pousser nga po akio toucher tina e pa mowe nanga. Akia ko toucher tina côté à mondo fait que son me repose en paix. Akia ko toucher na côté na ye. On m'a dit que baza na ignorance. Pour na bango, mobile na ngande aloba mabe que libala ya muku na mwasi ya Afrique du Sud abimisa ka prophétie. Bazo bosana ke ezalaki message ya muku na plan na bango na mobile nanga. Plan e utie pas chef ye moko. Muku na yebi ke ba okatela yo komona na yo. Soki na kosi, na tia maboko likolo. Soki na kosi, na tia maboko likolo. Chaki na kosa na tia maboko likolo. Yo muto ebisaka mobile na ngabimisa message wana yake, mwasi na Afrique du Sud asali kindumba. Yo muto ebisaka ye. Koma bano tosa yo, yepe alobi na ye. Témoin za nini bate bandimi baza wana parce que mobile ngata mukolo ebimisa message wana bandimi bazalaki, église ezalaki plein. Mukolo ngapa ye moko, grand prêtre autaki poto, autaki Afrique du Sud. Et tombaki ka mukolo ya utaka voyage. Ceux qui na fandi kali na ko lukele bino pe vidéo wangu na ba réseaux sociaux na cause wangu na ba nini na bango na chaîne na bango na cause wangu ou bien na ko coopérer na mutu moko na ba chaîne na bango ko katela ngata vidéo ya place wana ya matanga wana mukolo wangu na date ngo boko mukolo wangu misaka prophétie wana bolo bakeno mwana mwasi oloba ba vérité akosakana ete ya mwana ba vérité musu na vanda na kanga nga munoko na lobi na oloba na ngate parce que mobile na nga pe azaki na kati ezaki ba plan na bango nyonso tu. Chiko yo zoya wezi yati. Azo se katra vérité. Kanda. Yo bazala ba yoko simba apanza biloko kile kotuna. Certainement na kanda na yango tamuswa confisquer biloko mobile na yo.
certainement maambasala peut-être bravo bravo yoka ninga zokosa alobi nzambe na ngai Seigneur il y a les moments il fallait fongola kabatu miso après na so bino sozo sambela senga ka Saint Esprit nzamba fongola ko miso komona makambo okomona makambo tala ndenga zokosa ke muku na confisquer ki biloko na ngai biloko mobali na nga parce que mobali na nga bimisaka prophétie ya ke monsne ya Afrique du Sud asalaka kidumba ozomona lukuta mais mukolo pasteur Mbakadi ya Mangembu pasteur Mbakadi aya pasteur munene a pasteur ya Buzoba te c'est un grand pasteur ya munene ya Congo avandisa mukuna na bureau ya procret numéro 1 ya Congo tozaki na lemba autorité numéro 1 wa simbi justice ya Congo ata ndenge bo trafiquant ngai taka bino bolobaka na ngake makamwa neza lukuta wana ebisaka bino ke numéro 1 wa simbi justice ya Congo parce que abangaki na ye pona mibeko baza likolo bamoni ke imbécile wana aza sima ya président ya wana ndo moni bandima na bango bavandisa ye ba protéger ye mais normalement première procret numéro 1 AG Mkolo natangi na kombo na ye ya mutu azalaka na dossier wana na ebisaka bino awa bavandisi ye na bureau ya AG na lemba na église au place AG asambelaka procret numéro 1 wa simbi justice ya Congo mukuna ngai ba avocat na nga mibale ba kosa kuto avocat na nga moko atikala libanda parce que moko nda zaki avocat ya munene mukuna na avocat na ye procret wana na pasteur Mbakadi babandi otuna ye papa yo ebela basi na église wana mwasi yo mona ki olinga ozoizaka mwasi ya mwana na yo oke réponse na ye papa na ngai nazuko yebisa bino bulimbisa ngai nasalaki erreur namonaki ke mwasi na ngai nazana ye na ndako asali lisusu ekobo nanga moko na stuki zamba likolo azomona nga zamba likolo azomona nga procureur général numéro 1 asa na l'état asa na justice na biso non asa na justice na Congo AG Mkolo asali asa na pouvoir bino moko kasanga na kotanga komba ba autorité pour rien pasteur Mbakadi ya Mangembu asali bana Mangembu bozawa te pasteur Mbakadi azali muto azo ba vidéo azo téléphone ezaki na vidéo 46 minutes wana et pasteur Mangembu azo yango apesa procureur pasteur Mangembu apesa ngai $1200 pour na so ba téléphone mususu pasteur Mangembu ayibisie tango alobika mwasi na ngana alobi papa na ngai na salisi mo na zuku lala na église na kenda lisusu ndaku na ngai te parce que mwasi na ngana zala ina mwasi na ngana zana ina ndaku asali lisusu ekobo nana ngwa kanga te na bureau wana yo muto melaka ba café obataka na tolo abasi 46 minutes nango azobenga nga Seigneur bolimbisa nga pele kotu botapote s'il te plaît. Comment yo mataka likolo mwasi 46 minutes yo mwasi na yo basi na onoso bazo kende kozwa bango kaka na yo kanzoto malili directement esprit na nga zonga ka plan o ya salaka na mobile na nga ne ko butanga ko selaka mwasi na Afrique du Sud makambo na bino e andenge na ye aluka place ko se défendre mukolo tango bomona kana salaka video na silikela kande ko elezir tango de ko elezir akendaka na bureau na ye avant bino tango basala makambo no so ndeko elezir akenda tina bureau ya mukuna na 1h du matin ngana tikala kacha mutu kaneli libanda ayibisia papa mwana mwasi bat mwana mwasi aliningi ne makambute bobike bosubo zo ki telefone zaki na ba image wana mwana wana elote alingi problème te na lingi to si sa problème en famille alingi pe ko porter plainte te papa bopesa mwana mwasi oyo ba document na ye nde baza déjà na protocole d'accord ya bana ya mobile na ye basali bateka ndaku pesa bango ka mikanda papa abandi ko tombokele ndekwele akasaki ndekwelezera ye na ba caméra pour filmer webi ndekweleze pa linga babuzo bona te bakumba mina ndekwelezera yibisaka ye boy yo zo mibengo wa pasteur mwana mwasi wana aza pauvre aza ni famille ministre ni famille député ni famille ki yonde oza olingo kota na oza na politique yo oza pasteur yo moko oza mokonzi ya football
Lelo, ceux qui va publier biloko ebimi na réseaux sociaux. Okoloba Kabila. Okoko c'est la Kabila makambo. Eza mungongo ya Eliezer alobela kamukuna. Eliezer a dit que lelo za ba problème na Kabila. Bozo swana na Kabila, ozo finga Kabila butu moi. Lelo ceux qui va publier ba vidéo na yo na mwasi o ebimi na réseaux sociaux. Okoko ça va te zani ni Kabila. Si quoi tanga ba publier ba vidéo wana lobaka nani? Kabila te. Kabila te. Bomona makambo. Bomoni. Akosela Kabila makambo te. Mais comme Eliezer a yebisaka ye déjà, alobaka yango déjà ki okoko c'est la Kabila batu makambo. Tango alobaki n'importe quoi na kombo Kabila bandi ofinganga, na lobelo te. Na bi Seigneur, ya bato ba témoin, o ba yebi likambo oyo avant ebima. Ba témoin bazalaki. Siko lelo bino bozo ofinganga Kabila mbongo pa Kabila ta Kabila natala Kabino kaboye na seka na ngai. C'est normal balo parce que boza ignorance boye bité parce que yé muyibi wana aleka na réseaux sociaux à cause sabino. Comme boza bato ignorance bon dimele loko ayebisa bino ke ya solo eza ya solo Kabila boko c'est la Kabila ngani makam. Mais ndeko Eliezer azana bomoy akufa aza na réseaux sociaux te. Bo atake ata na ba commentaire na ye. Bo atake ye botu na ye. Ndeko Eliezer eloko asilikela nga ayebisa ngai ke mami nazo protéger ozana no mwana muke ozana venir. Na lingi oleka na télévision te. Ceux qui ont connu les canaux de télévision, c'est mieux nga mo collection na télévision. Nga mo kona bo collection na télévision parce que na yebi pourquoi nazo bo collection na télévision. Tango amona na kenda ke pa mutombo. Tango na kenda ka na émission pa Israël mutombo nde place Ndeko Eliezer asilikelanga. Eza muto quand même akata pongi na ya soutenir nga atana na lokola Ndeko Eliezer te na moment owana. Eko sila kate. So bino bozele sila na ko silisa yango te. Siko ta bino ozo kebisa ke likambo eko sila te. Siko boyo ka ye. Oyo grand dame oyo imbécile ya ndumba ya mukuna oyo. Tango ayeko finganga. Il fallait boye bisa yepe. Les bien mal qui ne profitent pas. Azolo ba ke mukuna linga ki se venger parce que mobile langa bimisaka ba prophétie ya mabe. Nazo informer bino prophétie oyo. Mobile langa bimisa ex dauphin nanga ke moi sa mukuna. Nzamba lakishe mwasa mukuna sali ekobo na Afrique du Sud. Ezalaki pla ya mukuna na mobali nanga. Bayokanaki. Parce que mwasi o mukuna zalaki ne libanda oja a menace leka kiye. Akomaki ko menacer mukuna mingi. Balongola ki bazemi ebele na mukuna. Mobali nanga ye moko nde muto bando kendo tika ye na hôpital. Comme na église bayebaki mobali nanga nde abimaka na ye. Cette fois moi soit na lobaki na kolongola suzemi wote. Nde ba menace nyonso tu wana, mukuna kombe ki menace na mwasi wana. Siko ya Afrique du Sud akoyebisa bandimi nini, akoyebisa mokili nini. So ki moi soit abimi a s'afficher ke na nazemi ya mukuna. Mukuna nda sali ke libala na ngana mundele wana ekufwa. Siko bato bakoloba nini, église ekokufwa. Baluki boule babule na mobali nanga mon dauphin allez basali eloko na bango wana bakoseli innocent ya batu ya mwasi wana mama batu wana Afrique du Sud makambuke asalaki ekobo pour que baluka moye ba se laver ba dégager ye po babala oyo azalaki libanda wa bando menacer bango bati bakote na katandako nde bamoni libala wana sala mambangu mbongo azalaki na zemi oja bozomona. Mais pour être bien, mais elle qui bien préparé. Et c'est là qui préparé pendant et pas mobali nanga na mukuna bango mibali. Pasteur Onésime. Prophète Onésime a envie non. Prophète Onésime a boyaka buzoba wana. Babanda ki na prophète Onésime. Prophète Onésime a boyaka na ye. Ce qui nga nazo kosa boto na pasteur Onésime ayebisa bino makambo mwana mwa sozolo ba iza lukutu bi eza solo. Prophète Onésime aboya ki alobi akosala buzoba wana te. Oui, Onésime, l'homme de 3 fois, l'homme de 3 points. Oui, ye wana. Prophète Onésime. Boto na prophète Onésime ayebisa bino. Onésime aboya kana ye.
Alors si c'est comme ça, c'est mieux na lungwa na église, on a ça l'église nanga moko. Ndé bon mona ka séparation ya Onésime na mukuna. Mais mobile nanga comme azalaki na ye vie na ye mobimba tanga kité, azana eloko akosala na vite, vie na ezalaki ka église wana. So akaboyi na mukuna kokende wapi. A préférer sala na yango. Ndé bon moni balo wana sala mabongo. Oto na pasteur Onésime. Pasteur Onésime azana vie. Onésime a quitté seka pourquoi? Et ça pour na bouzo ba oyo. Botika ba aventure non quand même. Botika ba aventure wana eza bien te. Ba aventure paye les kate na vie ya bana batu. Mutu moko ye abebisi vie ya mwana batu, a confisquer bien. Ya mwana nga na sepela te na mibali ba ko sakana na vie ya bana basi hein. Nazalaka contre na iloko wana. Mutu moko ye abebisi vie ya mwana batu, azui bien mobali na ye, basalaki mabe mingi na mobali na ngai. Muku na basala mabe belé na mobali na nga. Mais mobali na nga tikala koloba te menga na yebi. Nga na yebi na lobaki na ata na bimisi na monoko te na kosalaka ba livre na kolobaka makamwana na ba livre. Parce que eza na milimu ya batu mususu pe ebele mingi ebungi na makambo na bango wana. Mingi ebungi na makambo na bango wana. Après vous êtes là tellement vous ça va te wana zelanda no boyo ka voice neti na soka après c'est bande ko nga ba peuple komela bolimbisa nga place na tangi kombo ya première dame Denise parce que alinga ko sa makambuke nga na benga première dame na yebisa ki azongo selanga bien mobile nanga na biki première dame mobile naza muluba na minute au pouvoir ezana maboko ya baluba na minute muku na za sima baluba wana omona ki batiaka première ministre ya justice aye kabo muku na mbala moko sima première ministre sima na ye. Bino ba mona ki ba video mukuna na premier ministre te. Bo moni yango te. Premier ministre pa keti na église na ye azu courage. Amoni ba video ya tata wana mutakala, ba filma tata wana mutakala na basi. Nga kutu nazo occasion ata ko filmer bo mona yango. Ya basi mingi o ebele o tata wana zo jouer na bango ti lelo. Ti lelo. Maboko wana ti lelo chaka soyi. Mais premier ministre azo na ye audace, azo akenda fukama tata wana azo maboko wana salita achaye na mutu na ye. Assemblée la achaye nini mama? Siko maboko basambela ki wana eza maboko icha soyi. Ça veut dire ngana premier ministre toza na malédiction. Grande dame. Ngana premier ministre toza na malédiction. Parce que maboko esambela premier ministre eza maboko pe icha soyi po ekota na kati nanga. Biso nyonso toza na malédiction. Kolongola mutu te biso nyonso toza na malédiction. Donc mutu nyonso yo soza mwana aseka ozawa oyepo aseka priya na bango ezala kaka ya kocha bato loboko na mutu basambela ka basimba bato na mutu bazala femme sous ya prière te. Attention avec l'homme de Dieu. Imbécile. Kazadi. Attention avec l'homme de Dieu. Où est l'homme de Dieu? Ndemu na l'homme de Dieu. Ozomona bato bazana ba ignorance style lo. Ozomona. Alobi attention avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ndemu kuna. Ozomona. Kende kuna na bloqué yo. Muyaka. Non na ko finga te papa. Alobi aya azolo ba attention avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ndena. Mobile langa pa azala ki l'homme de Dieu non. Mobile langa azala ki l'homme de Dieu. Soto tiena seka wana mutu asimba ki aseka ezaki mobile langa. Parce que mobile langa azaki so akota ta église bato nyonso bazo trembler. Maman, pose-moi la question, pose-moi. Tu es quel âge, ma chérie? Non, je ne peux pas dire mon âge ici. J'ai déjà dit mon âge déjà. Nakoloba âge nangali sous tes maman. Nasina loba âge nangai. Naza mwasi. Nazo kola nazo zonga na simate. Nakoloba sous âge nangai te. Parce que son attends le biage nanga ya bon di mana binote. Bogoloba azokosa. Bo mama wana azokosa non. Siko semie na loba age nanga ti. Nga na bali na age ya 13 ans. Na kotangela bino mbula na bali. Na mbula mobali nanga akufi. Na age nanga ekozala net. Na koloba lisu age nanga ti. Parce que moi sinon sto so sa bote aza mama déjà. Naza mama naza jeune fille te. Naza déjà mama pona sina bote déjà. Naza mama po nazo kende liboso nazo kende na simate
Pozoyoka, c'est ça. Et moi, soyez ko tumbula nga pota lokola ndinga atangi mobile na nga atangi mondo fete. Comme ça que ton mari gagnait sa vie. Permettez-moi. Si qu'on est biloko oyo kufela ko sela makelele mikonyo so to mili pourquoi? Nde biloko na tu crois que on est aussi ça passe na yo mama. Ala ki sa yo. Ça me pe na monoko. Yo. Parce que quand ça menace la justice, yo ni ba tombe ba c'est la justice. Si qu'on yebisa na tango ya ko sala ba live na po ba sala tine. Toi milo ko sala tête désolé. Imbécile yo. Parce que maman ope azana eloko nini akosala na vie nanga. Na yeba oluke. Mama. Omoni soto chena na koluka na yeba oluka fort. Ko puso le bi côté akoluka na yeba oluka. Ba projet kutunga na zana ngo yo ozana ngote. Ba projet kutunga na osala yo kokoko osala ya ngote. Na luka bien mobali nanga po eza intérêt ya mobali nanga wa bala kinga alokota kinga na balabala te. A bala kinga officiellement. Na zana ba acte de mariage. Na commune à Kinshasa. Ba chenga bac na musapi. Mwana nanga ana droit ko bénéficier na bien ya papa na ye. Ozoyoka. Azaki na droit ko bénéficier na bien papa na ye. Ezate pour na pas citer. Maman nazaki na pas seleka. Maman bando finga kabila pesi mbongo nde maman nazaki na pas si makasi na souffrir. Mutako sunganga zala kité parce que tout le monde ba yeba kikake na kabila pesi kinga mbongo. Na kuwazaki maboko. Nazalaki ata na mbongo ko futa ba avocat ba bando sambela ngai te. Na kuwazaki maboko na loba eloko te. Mama, nzambe basakana kana ye teta onatanga komo nzambe po nzambe ayebi pourquoi. Ma belle, nzambe ayebi pourquoi. Continuez, sili sana. Susu ba bakatela bino makambo. Tama mozala malamu na babolingo na bino bobenga bisote. Siko alobike na yaka na réseaux sociaux yaka na réseaux pour bakatela biso makambo, OK, c'est normal. Siko yepe. Tango bazalaka bien na Balthazar. Na obanga kutu tanga komunete. Tango bazalaka bien na mukuna. Est-ce que yaka kofinga mami chubolao? Tango bazalaka bien na Balthazar. Est-ce que yaka kofinga nga yao? Pourquoi tango babeba dina mobali na ye? Nda yako kofinga nga na réseaux sociaux? Parce que azalaki capable ya koluka numéro na nga kofinga nga ta na privé. Pourquoi sali vidéo na komo na nga yeo cha finginga? Ça fait combien de temps? Oh boyo kanga na ye na pelisa caméra na réseaux sociaux. Nazo lebela makambo ya mukuna. Aussi boyo kanga nguli susu. Mais pourquoi? Pour ne bozo lingo tumbo la pota ya moningo ba blesser. Yo kutu peut-être azo yo na volonté na yo. Mais nga azo nga na volonté na nga ite madame ou mademoiselle. Azo nga na volonté na nga ite. Parce qu'à proposer nga tout. À proposer nga tout. Même na miso pasteur Mbakadi na miso procureur wana proposa tout abisi procureur ke alingi kaka azonga balanga. Na abisi procureur ke nako bala yete. Mais ceux qui zala ki ne boloba ke za pona profiter ou pona boy. Non, ya zala ki d'accord ya kozonga. Kosa ilanga tout nazaki nango posa. Na abisi na boy, pesa nka o eza mobali nanga esili. Mais mino boye bien ngote mama. Vous finissez avec la ignorance, maman. Oui, bah finissez avec la ignorance. Et tant que chebe la rabino ne biso to koma ba bouke misère. Chebe, yo pe au côté la ngani. Et tant que le cara est pas émission pas na sango. Obeta li solo comment est-ce que bana obeta ba va et vient ba aller retour na bureau. Il y a évêque. Mikolo nyonso. Olobate ke bureau ya évêque. Ta la grande dame. Tango ya osala sous vidéo lobake na bureau ya mutu acha biso malédiction na mutu yo nanga. Na bureau ya mutu yo acha biso malédiction po yo pe bano mona mutuka ngape bano mona mutuka. Lobake oyaki na yaki oye mama tika ba aventure wana. Tika ba aventure. Une grande dame. So yo ko sala sous vidéo bongisa langage. Bongisa langage. Ah, muku na acha yo nanga malédiction. Yo nanga to na malédiction. Parce que yonanga bacha biso na mutuka wana biso nyonso. Na ebito yepe yebisanga na so yo sala bidona tuni yo. Yo pe balexio pe na bureau, ponga pe balexanga lisu na bureau. Yo pe na bureau balexia yo. Balexio pe na bureau. Maman.
grande dame baleki so pe na bureau so yo sala so vidéo na tuni baleki so pe na bureau à chaque fois sur OK première dame eza première bolanda grande dame pardon grande dame moma na bando okende na bandal wana makambo ba vidéo nano ebimite naza na protocole d'accord na ke osenga ye ba document ozoyoka awe biso na sokota na mutakala moko no papa eloko spécial eza te Christian biso nyonso ye na ngai. Merci papa David pour les fleurs. Na bandaki okende bandal pour que apesenga ba document pour nazaki na protocole d'accord na bana. Nde na bando osala tour na bandal. Mais tango na salaki makambo ba senga ko ba kanga ye. Na kata makolo. E komaki yenda komaki kolukanga. Na yebisaka bino ke ya video moko ebimaka nga nazoloba ke ngai naza na video na yete eza makambo ya lukuta boyebi video wana na yebisaka bino ke nga banlevanga na tongo ye moko akosinga ya koza ba document nazo petite sœur nanga tokenda na ye bakenda na biso kote ya makala kuna kote ya soleki makala na kota sima prison makala wana kuna ayebisa ngai soki na sali video wana te na obima ote babimisa ngai bembe avocat na ye wana comme azalaki avocat mobali na ngai ta mobali na ngai azalaki na bomoi azalaki pe avocat ya mobali na ngai ta mobali na ngai akufi nda akomi avocat na ye ayebisi nga bimami nga na ko perdre yo te tango ye ba bengi na telefone amati likolo azo solola avocat na lobi na nga mami na ko perdre yo te ye azomona ke so seleli ye video oyo mukola ba video ekobima akopiblia yango po ayeba ke makambo ngo eza ya solo te mais salele ko salelo ko ata moko te sala kaka mami sauf toi sala kende nde bomona na sala video wana na bima na tongo na sokola te na sengle na nga na lalaki na ngona liputa na periki na nga ya mai suki ya mai sengle na ngona ezaki ya rose ti lelo ezalaka na mutu na nga na sala video wana bavwandisa nga na se mbeto moko ezalaki na se navwandaka na se chambre yango ezalaka na couleur ya rose na matela moko na se na sala video wana bino nyonso bomona video wana tango bapiblia biloko wana apiblia video wana po comme nayebaki déjà nayeka koyebisa mutu te ataka balo mwa mami chubola sala émission lelo ezalaka ngai te makambo wana ndenge ebima na ndenge esila nasalaka émission epa mutombo na papa Molière babiloko bandomona ko basala ba émission na kobo mami asala émission non ezaka ba voice na salaka na chaka bapiblia ba voice wana partout bato bandaki ko jouer sko na ba voice wana comme si ezalaki nga na tikala koleka na média te. Continue, maman. Pour la route, il va nous en arrêter. Moi, je vais vite faire 5 minutes. Tu aimais bien. On va nous séparer dans mais yo, mais grande dame. Mais so na waka ki bilenge ngana le latina chuluba ndena le lakina chuluba wana te mama. Lukuta mabe bilenge zala kite mama. Omoni eloko ya basali yo wana tina nango te. Okozala ka sec. Mais eloko ba osali yo ozana plaisir nango. Okozala na kati ya esengo. Kolela wana pasi elekaki. Na zoki na lembi. Ezaki bolingo te. Bolingo ya mwasi na mobali omoni ke bazosala bolingo ya mwasi na mobali. Omoni ke mwasi aza na posa nango, mobali ana posa na ozotala ngo yo moko ozomona ke no bango mibale ba. Siko tango bino po bino bomona na bino video wana mobimba te. Mais du coup mutu nyonso to mona video ya mobimba ya ngana tata wana 46 minutes akoma ko lukaka dobenenga.
ezala pasteur ezala bakonzi nakoma ko mona ke na place akende na place na ke olela lisusu na ke olele pa nani po mutu nyonso tu na bando olelela enfin akoma luka ka tourner ngai pe kaka Vile babi na Congo na so kweli problem ba olinga ka bangono so bamonoka bakota ka bayeba peke wana kota ki ayoka kindenge nini bangono so bakoma luka ka bakota comme ça mapesa kinga une mère forte mama na nga ibisinga bi mami na nga ndimola la nzala mami batu musu bazolo ba pakolo pusoba balobaka bakoselo me bakutote mami wese bimi mami kolinga te baya koloba ba pesa tata wana raison te mami na nga kanga makolo vwanda ba proposa nga bambongo ya ba montagne so bati na ibisa bino ke batindela nga na budget privé ya kozwanga na nini na Lubumbashi batindela nga budget privé na butu ba ya kozwanga nyoso na bazolanda nini ka tumwa matako yango bazolinga bakota ka place o Balthazar akota eloko ya nini ya malonga bokozwa kuna Kongo so ba publier mutakala il fallait mutu nyonso tu aya koluka akota ka na mutakala ngope eloko ni ya malonga boluka ta ba autorité mutu nyonso tu oyo nyonso tu nga amona video wana 46 minutes o bino bomona na télévision wana o bomona ba publier wana ya ba extrait wana nga mutu na banda ko kata yango nazo tindela yango nga moko alobaka ngo devant Dieu nga mutu na banda otindela yango mukuna na biso so pesi nga document na nga lelo te au moins na bakambo na réseaux sociaux nazo menacer ye kapamba na bando kata mingi place elongi na nga izate place nga nazo bima mobimba te bina bomona ka ba extrait mike bomona wana mais vidéo mobimba bomona ngote mais ba autorité ba mona ba vidéo mobimba baza wana en fait oza lukuta oui naza lukuta monsieur bomona kosio oza lukuta mais si on est ozaboy o koko pousa na ta okendo luka procureur général otuna eke est-ce que makamo mwana mwasi wana lobeza solo eza lukuta o koko pousa na place procureur général azalité c'est pour cela so zala ki na pouvoir wana olingo ke no tuna procureur général alinga biso ke oui alobi vérité so ki ozala ki ata na pouvoir ko solo ata na pasteur Mbakadi papa tolingi to kali solo ya mwana wana eza ndeni pasteur Mbakadi nga biso bino ke ya solo akosite eza ya solo donc kuna police comme on a nous eza nango bien te osala nous faut compte que oza photo ya mundele ochi o maintenant eza mwana na ye seigneur o eza mwana na ye o eza mwana Balthazar na bloqué ye o mwana Balthazar o mwana na ye zalaka oyo atelisa mbe bulokola ba lèvre ya mwasi ya sa makolo yende akoma kosala ba faux compte ba ibisanga so moni faux compte ye fingi yo boy sache que eza ye muto azoya na o ya muyibo ya fig decide akia bongisa mino esimbite akia bongisa miso esimbite osomona ke mabeno sto sala makefuta makanasia tala mungu na bilongo ya bana boti est-ce que bino bomoni mungu na bota bana malonga tala bana bota ba mususu nyoso wana ba filtre so balongoli ba filtre ana bana lokola ba Goldberg ana bana lokola ba ngombe ana bana bizarre tala ya fille d'ici do bobenga mamu national tala elongi ya mamu national angwe tale longi na lobi bolimbisanga pona ba na loba suma kamote mwasi onde mutu ya utumbula ngana lobango botala tatango Balthazar mukuna kita vanda kina mwana na Afrique du Sud botala video wana parce que video wana tamboli partout alobi boy papa na ngai ayeko pesa bino mais ayeko pambola bino yo tala nga na première grande dame de tozo souffrir ba malédiction tatano achabiso yo linga ya kopesa souffrir bana bato ba réseaux sociaux yo lingi tata na otia suma malédiction na réseaux sociaux oh tata oyo mwana ona tata ne boa mabe mamu yo lingi tata na ko tia suma na bato ya réseaux sociaux malédiction a opambola bato na nini maboko nini mungongo nini yango na pambola nango bato boni boyeka papa na ngai ko pambola bino ça c'est mon père muna kuisu kwa mon père non muna kuisu kwa mon père kwa nzu mujimale bia tatwenda mwishi mwabila muna kuisu tale longi na yo na pantalon nde tata no avwanda ki biloko na pantalon ndenge vimba ki na se na elongi na yo tala zongi sa biloko wa tata na yo we vimi na se wana na elongi na yo mama bwa elomo wana différence te yelo otambola na elongi ya tata no na sama kolo
Yo tata na opambola batu nini? O linga ocheba na batu na réseaux sociaux ba malédiction. O atia biso na grande dame to ko kolongola ngote. Grande dame azangi kimia, nga na zangi kimia. To komi lokola batu ba subiso lokola museleketa subiso to zangi kimia. Likola malédiction ezo tambola biso na mutu. Soki malédiction ngo etelinga pe na komi liboma, mutu e bandi bouger bien te. Na komi biloba loba, yepe mamukuna ku grande dame pe kuna malédiction etelinga biso nos tout to komi mabo. Siko yo ningo bebisa suba na batu arizo sona tata na yo. Boni boye ko mamu. Keba na yo tata na opambola batu nini? Église mobimba seka malédiction. Opambola batu nini? Mu viola. Opambola batu na mu viola. Non, botiko jouer na batu. Yo kutuma mkutu ngana ibisa kama muyokanga munoko nona minu nona ndenge sala na elongi wana lokola biloko tata na yo no yo ozana doa kolobele likabo ba publier mona mosi na réseaux sociaux yo kolobate yo mutakala no ebima wano mutakala mabetala mutakala munene lokola ngombe mamu vandila pema ya malili na tongo bino boza ba exemplaire na tata na yo te nga tata na yo grande dame yo mamu toza ba exemplaire te pona auto ya ko diseba to ba exemplaire te toza ba exemplaire te botika totika ba mu fondela maya malili oza ko funga mama be nga ko to bo biblia nga me nga ko to mutakala nanga emona na te tabla ba mwasa soni bomona mutakala nanga don bomona mutakala nanga bomona mutala nga moko na filma kango spécial nzama pesa nga sagesse na filma ngo vraiment na bindenga tata walingi kolia basi tala ndeto ngo sisa kinenga ko yeki na kacha mutuko na moi makasi na salaka pour ke nga na bimate na bima na ndenga stratégie nga mutakala na ngai bimate bino bomona mutakala na ngai te muto amona mutakala na ngai ya loba. Parce que moi mutakala nga mbali mingi balinga ba divorcer. Ba tata ba mona ka ngona video 46 minutes ba konzio ba mona ka. Ba ngone so bando courir derrière ngai. Ba on so vendre la maya mali. Yo na tata na yo ezela mbala suka yake tata na yo aye na réseaux sociaux oye bisa batu ke tata na ngai ko pambola batu. Ke ye asala bana basi mabe ke bana mamu ezala mbala suka pe ya liboso pe somali ba publier mutakala ya mwasi na réseaux sociaux yo mamu oza bien classé akoya koloba te ozongi otali na lokoti ostali mutakala na yo ozi ovande ojimango te yanga kuto eza lokola ngomba linga bimisa mwana semie na oloba te wete okangi ovandi ya mobali ba publier ya mobali otali tata na yo ne biloko tala tata ndenga abuka na kila kacha mutuka no ndenga yake olala lokola nguma achebo ya lali na mutuka biloko no se jembeli ye na se na yeko zo kamera on pe na filmer ya bien bo tout droit ndenga lala ki wana lisusu asisi ko lala nzama yeko che supongi moko ya makasi bro na yeko filmer lisusu bien là aussi ko tele vidéo tata na yo olobi non naza vraiment bien classé te olobi la famille abatu yona tata na yo boza bien classé te olobi la famille abatu mama kanga munoko nengo kangi wana conseil nini okopesa bana basi yo za exemple ya tata malunga na yo pe grande dame nazongeli yona mobali na biso parce que yona nga toleka nzungu moko imbécile biso masolo Chibola qui n'a pas vu tes vidéos yo mutu basala ima basalite na makasi mais de ko ndongo solo la mono mboka doit de mema solo na chiruba tombola lokolo mutu ba viola le la ya koseka ya sengo bongo o beta ba trio ko ka bilengi nanya yo katena na mona te mutu amona ba video te boke no koluka ba video ya mami Chibola la kata mutu ka boke no koluka video ba chaka esoi boka ndenge Chibola bana alobi muto na mona video te abeta na internet pour votre information na internet non boko tikala kozwa ngo pe na internet te atana ba suite mususu boko ti bozoka ba video ba émission ya bato o video wana boko zongo te parce que nga na porta YouTube na loba awa te po ba na po na TikTok akoya bloquinga
nga na osamba na YouTube. YouTube il fallait dommager nga. Na ba vidéo na nga no so publier na ba réseaux sociaux bo yebité. Bo tika lo ozwango te. Non, so la kisinga kota nzamba ona okende no mama. La kisanga kota nzamba zali na kokende. La kisanga kana kokende. Bo tika lo ozwango te. Après alobi na bando lela ya plaisir. Non. Grande dame, ceux qui ont bando lela plaisir, nga bando lela plaisir, tenga bando lela pasi. Tatango, il y a les moments ni so ina munoko ekauka ki esili. YouTube, OK, YouTube. OK, YouTube. YouTube. OK, pas de souci. Il faut ça la nini. Non, yenda lobby. La femme wana nda lobby, bokende kuna, bokende kotala kuna, bobeta ba photo na ba vidéo na ngeko bima kuna. C'est pour cela nga na ibisa ki yeke nga na pota déjà YouTube nini na ba soda. Dans quelques temps là, bon moi na ba longola blog wana nyonso na YouTube otikala ozona bino ngote. Pona honneur na nga moko. Pino wabitende nini nga na bundaka po ba longola blog wana na réseaux sociaux. Boye bien ngote. Ezate. Bo zo video wana ya mutakala boy. Kote na nga bokozwa te. Bokozwa ka omona ba komedo peke, mami chibola mutaka ba okomi kuna ozika ba émission ya bato bazoloba. Kota so na kosi bokota. Okochi ozwi atanda mwa video otindelinga. Loba bato bazana ngo. O bazana ngona notisi ko na ba telefone na bango oui. Mais on na YouTube boy okozwa no ngote. Ezate. Eyate mama. Pe yo so lela ki plaisir nga lela ki plaisir nga lela ki passe elekaki. Parce qu'il y a les moments na so ina yemoko ekawuka ki silie na munoko. Dabando kendo suka na ngaliema. Même docteur Angaliema bando tout na ngai nazo boya koloba. Ozoki boy nde nini comment mbali yango koza la violence boy comment boy. Na psy docteur bo traiter nga kaka. Ceux qui makamwa na salami ki nazaki na poto na ndenge tata na bando sala ngande na bando ki ozoka ne nazalaki ta na bando ki na hôpital bele bakanga ye. Mais comme les Afrique ba yebi na bango makambu vraiment te. Omona yemoko na kosi eke no na mona ki makambu na nga na lata ki bandi jendi ki mabeba jendi wana ezo kisingai. Mais en tant que docteur tango akotala ngo alobi non e utina makambu ya papa na mama. Dela na bloqué yo nga lingi buzoba te. Na yebisi bino ke so na linga ki yango. Yemoko apopoza ki nga libala no. Yesu sine ezalaki ka bala nga. Yesu sine ezalaki asela nga tout. Tusine kutu ezalaki apesa nga na ndaku mususu kutu koleka o wana. Na boya. Nazala mobola tetie mama. Naza omoni soki makambo komela nga soki ezeki bana basi lokola bino ba lokosa ba fia ba réseaux sociaux. Wolinga buke bo gagner vie menga na loba na nga na tambola na raison na nga. Na bundaki po apesa nga ba document ya ndako mobile na nga. Na salaki pour que nazo million te, mibale ba ya kosaka na nga ba pesa nga mbongo te, nazo mbongo abatu te. Non, na telemela ki na raison na nga. C'est pour cela nzamba bando bundela nga ipe. C'est pour cela makamno so bando sala contre nga e bando ozongela bango moko. Bozomona. Na boya ki même ko bimana mibale po pesa nga mbongo na boya na bina ko sala eloko wana te pona sala yango te na vinanga. Bokeba. Granda, Keba. Keba. Pour jouir, à se retrouver à matin à 7e ciel, ceux qui travaillent. Na bien, moi aussi, aza muto ekobo, nga na ibisa nga na bwaka. Nga na bwaka te. Na bwaka te. Lingana lo beloko moko ba ko sola batanga na réseaux sociaux. Moni ko bwaka, na bwaka te. Pe na époque wana. Boli mbisangana ndo baizali ya makambo esieleka. Atata ona balaki. Natika lo ebateke mwasa bwakaka. Ayebite. Boli mbisanga. Ayebaki nanga ngote, ayebate. Bino boyebi bien mibali na biso ya mboka na biso. Soyez kaka
nayoka pe soni ok bibish na boy na oloba susu te omoni ndenge naza boy de naza na soni te le 2 naza na secret te le 3 nayeba kokosa te le 4 nazalaka hypocrite te 5 soki problème ezali na bimisi yango esili na sanzi na leki na nga yanga ya ata na mutuka yango ebima ebongo ya bino bamususu kutu bozana ngono ya bino kuno ekozala ya mabe bamususu kutu bazwa bango ata neti na ba toilette mais yanga ata na mutuka yango ebima mais ya bino pe ezali mama mais ata ya bino ebima te ebima na réseaux sociaux te mais na bavi na bino wana boza ba témoin ya bavi na bino pe bosala nga naza mutu alibozo te Jésus ye moko ayebisa bozwa libanga bo bamba mutu oyo ayebi ka sali sumu tazo libanga bamba mwasi onango bamba ye libanga lisumu nini nga na sali obino bokotika ngai na kimia te na vie na yiba eloko wana asepeli sikoyo nazo mwana nani na bunda po na bien ya mobali nanga na boya kutu na o bango ba proposanga mutongo pe asalanga mabe alenga kotika penga ite susi na ezaki ka azwanga kana koma bien privé na ye na boya soki pona mbongo na ngana nzima na sala yango nazala mwasi ya mbongo te pona ebi ko luka mbongo na ebi ko 100 francs ko komisa ngo 1000 francs na ebi ko 1000 francs ko balola 1000 francs ko ma 10000 francs na ebi ko teka ta makala na ebi ko zo malala ko tena mutu ko tambisa ko teka ko kanye mbongo na yebi yango mais pas na nzoto ya mibali pa botika kofinga nga toza ndenge moko te parce que soki batiaki ke mpo na mbongo nasalaki mpo na mbongo mbele na kongo wana naza na million parce que bato babandaki okourir derrière moi bazali ka bato ya bamillion bato ya pamba te mutu apamba azokima na ya kokoka te tala nano mukuna wana batali grandeur ya mukuna wana sikoyo banani yango bakoya na nsima na nga parce que ye mpe aza mutu munene sikoyo banani yango bakoya na nsima na nga bato minene me nasala yango te tina ndenge makambo na nge esala na mboka wana tina ndenge esila mobali ata moko te atikala kokitisa nga ka leso na nga me boye kofinga nga ndumba oyo tala ndumba bafuta na mibali foto omoni bafuta mobali mbongo muyibi moko bafuta ye mbongo alobi omoni ngai nde mobali ya bamichi bola bakataki nga mutu bache mutu ya mukuna natali nga bime oyo soki eza mobali nanga po abima na nga na kozwa nanu ta ya kosokola ye mai bapesi nga ye natokisi mai oyo batiaka ngulu wana nazwi mai wana nazwi libango tobanda tosokola nango mai na mboka tozonika nango makolo na mboka wana nazwi libanga wana natie savo nasombi kutu bido ya javel parce que big gilette ekosila mpo na ye nasombi ba gilet obik bo benga kapaya bakataka nango suki wana nazwi kapaya wana na bandi ko palola ina no partout na yoko zo citron na nikie na citron zoto mobimba après na bandi ko nike siko maya moto siko na yoko pesa ata 7 jours ya mela antibiotique pour que aboma microbe no seza na nzoto na ye après asisi ko mela antibiotique na ke siko na hôpital basale ba examen nyonso tout peut-être ko trouver sous na microbe na nzoto bandi opese sous traitement akozwa ta kokima mais otali ye ayeka na télévision alobi ke ngai nde mutu na bima na ye bapesi ye mbongo pona nini ki fanatique ondimi na yo un jour lelo na alobi zamba kosunga yo okomi pe mutu ambongo babiloko ya ba réseaux sociaux tikalaka lobande nena okene na YouTube boye wana nde ako supprimer yango mais ceux qui oyebi makambo yango te eza pe procédure ya procédure eza lelo te eza lobi te eza lipana nguba te eza biloko ba leta na leta ya procédure mulai lelo okomi millionnaire baya komona batia video no omoni yonde omoni mutango abima na mami chibola wana kasi walo bake bakate mutu nzoko zaki no innocent mais likolo kifana soki kifana
Le compé kimi na comme na lobi de mingi kimi na on a buena sala kafa français pe boyebi pe nazananga il est traité na tanga nazananga il est traité na tanga mingi te boyebi na bino fanatisme. Merci quand même. Merci. Merci, vous êtes gentil. Merci. Ozomona. Yangonde asaleli andimi ne asala buzoba wana. Omoni. C'est ça. Bomoni. C'est pas bien. Ye moment wana peut-être ya kozala sa kufa déjà bana ne bazo vama yo ndimina yo le kaka na télévision o lo babuzoba na kamususo kabina kana aseka wana kazala ka tu makolo boy kabina kana tu makolo boy kadeni kazaki na aseka wana kabina kana tu makolo bino boyebi katata mo kazala na aseka wana kadeni kazala libanzi boy kaza mukuse boy kadeni wana même temps mbele nga zaki na bomo ekakopusa na ta place nga nazala kitenga mami. Allez, viens. Viens maman. Ferme la porte. Kadeni wana pe kaleka kaloba. Omoni mami wana. Azaka mwasi na ngai. Ba mama aseka boza wana bantu mona nga pe na église. Boko mona pe kadeni wana kako pusa na place nga na mami na zalaki kako linga ngai pe. Me likolo yake babengana kango na église et pas mobali na nga. Kazwaka mwana batu ya minere ya muke kabebisa mwana ona bakangisa kango mobali nga bengana kango na église biso kaza la 100 mètres en église. Tanga mwana mobali nga kufa kasala fête moko. Ti tanga ye kolobela ye moko mukuna kaye kolobela ye ke azalaki nde mungu na zongisi kango na église nde mona kango na cher chaque jour soki bazo yemba nzembo nini bayemba ka wana omona kango kaka na cher tala kazo kata to makolo wana kazo kata danse na cher parce que alekaki na média akosi batu ke azalaki mobali nanga muku nazo azongisi na église bozomona na église pe yo kande kakata ka danse alata on dirait kama mutu moko alata ka leçon te mobali nga bandu bisaka mais yo lata ka putula te pona nini ba pantalon nyonso zola taka izaka ya kozebela boye ya kozebela siko kazebela ba pantalon pesa kozebela liboso siko tanka binaka liboso nde binaka ba pasteur ya Congo baza ba M23 pasteur ya Congo ata osalaki mabe so asalaki mabe moko oleki na télévision o défendre ye alimbiso azongisi yo okomi fanatique na ye oyoka mwana mwasi asilisa voice oki bilengi eloba na ngata denile satuna wa zawadi tango babanda kotia vaseline opesaka nani tour simbola oinvitaka nani osepeli mais mama grande dame n'invita mutu te mais yo pe tour na yo ozo pe oyoka pe elengi grande dame yo tour ozaka na ozo bo filma tenga na filma grande dame yo tour no o filma te mais siko nga na filma na nga grande dame yo zaki no zoba yo balio na 24 na zoba mais siko nga zaki zoba tenga na fongwa misu nga na muluba mena za makila bangala na fongwa misu ya nga na filma grande dame ya yo bilengi plaisir ya bilengi kumbaki yo bosani peke na filmer na ngai siko yanga na filmaki na nga grande dame grande dame bota poter s'il te plaît c'est puis après bota poter mo chebeli binonde fubo ko ça ça tu kimela ba réseaux souvent ça ma kila pamba ko benga na mama Denisa katelo makamba ça moi si ya mama Denisa biso za mobali après soki oza na posa mama Denise ngwa chokano mama luka kombo mususwe yanga kombo no nazo biso vérité encore que baninga baganya mbongo na kombo na nga na bambula na ba 2000 baganya musu pe tokutana na ye na Addis Abeba ibisanga bi mami nga na ganya mbongo na kombo na yo nakoma ko kende Dubai le nakoma kende ba triki partout akabela nga $1000 na Addis Abeba. C'est un journaliste na kotanga kombo na été.
batu batalama na ba YouTube bafutama na YouTube no na kombo ya Mami Chibola. Siko yo yesiko yo kombo e koma demode mwasi oyo e kombo ya ba projet mama. Hey, kombo ya ba projet tala mwasi ne alinga bebisela nga projet nanga. Mama na ndisu na ba niveau wana te. Changer identité, changer nzela. Et pas na ngai te. Na tikala kolelela mama Denise te. Na lelela mama Denise tango batika kamukuna na bandale na 2020 tango batika kaye. Nde na le kaka na émission et pas Israël et pas Molière na kenda olelela mama nini Denise. Depuis wana na tikala ko fongola caméra tena ibisa mama Denise. Oui, aza grande dame, aza première dame. Oui, sango aza première dame oza pe mama ya batu nyonso tout, bo tapoter s'il te plaît. Aza première dame, aza mama ya batu nyonso tout. Mais ceux qui aza mama ya batu nyonso tout. Il fallait mutu nyonso nanga pe na ko taper dossier nanga. Mais moi na ko ta dossier nanga ça te parce que première dame a yebi dossier nanga A jusqu'à Z. Donc nana eloko na ko kotisa te parce que ayebi yango A jusqu'à Z. Après ça, tu as makamounos toi à part. Première dame, on peut avoir camarade dans l'hôtel. À moi, ça me continue à camarade dans l'hôtel, maman. Nana ne loko ya webi sa première dame te parce que première dame a yebi makamounos to A jusqu'à Z. Nana ne loko na webi sa yete. Nana mutu ya présidence on a quoi yebi sa likamu na ngai parce que présidence ba yebi likamu wana A jusqu'à Z. Avant on a porté plainte. Nazalaki protégé par bandeko ya président. Pour te dire que na ko loba ilo côté parce que tout le monde ba yebi makambo yango très bien. Kolekana bino nyonso bozo fungola munoko boya ko finga wana. Sikona ke olela bango nini. Po ba yebi makambo wana ke eza nango vérité, basala kinga boye ba yebi makambo wana bien que eza vrai. Basala kinga boye, mais bakanga ki mutu yango batika ki ye boye, mais tala toza na ita boye, maintenant il fallait mutu yango pe azana ozomona. Donc nazana mutu kolobela te. Mukolo anta on sala ki live ne lobaki ke na cause na ngana so la pena ministre mutambai. Natanga ki kombo mama Denise te mama. Natanga ki kombo na yete mama. Keba na yo Moni muto fongoli masasi samba ya zolo moni Seigneur mwasi oyo O Mami Chibola sila makolika munini. Na osila mate mama na yo. Na ko sila mate grande mama na yo na osila mate. Na lingana tika ngome na kotika ngote na ko sila mate. Yonde na ebisio sila mandengo silemi na kombo na nga bongo. Grande dame, sila mandengo silemi na kombo na nga bongo. Mama na yo 1000 fois sila na kombo na nga. Cheki wa mwasi na makunza ya sama kolo lokola makunza ya mwasi yaka lisuso ya koloba buzoba. Cheki wa mwasi ozape na makunza o mukuna kotaki na sama kolo ya koloba lisu buzoba wana. Trop c'est trop. Naza mwana na binote, na ndeko na binote. Après ça silama, tout fia mama no. Imbécile. Moi ça salité. Ozoyi sape sila mwana na yo. Mwana na yo. Ngana za mwana na yo. Atako salite. Zanga tina mukuna. Ye mukuna chaka mutu munduki na motu.